Bonsoir la famille. Bonsoir à tout le monde. Coucou la famille. Bonsoir, bande kunangai bolandanga lokola radio. Bo like, bo partager. Shalom na ba homme de Dieu bazo bongama déjà. Ero ba pasteur, na ba pastor, na ba pastororo. Bazali ko bongama. Là oya sola lokuta ba kota la Bible. Pour dans lobby dimanche lo koni ba kote nzamba lola. Bande konanga ba pasteur bote aka bolingo. Bote akaka amour kaka. Lobby donc bote na bino bolongo la makamnyos. Oh boy, bote aka bolingo nzambe. Ah vraiment bande konanga bande konapisa catholique boboto bondeko. Basalam alaikum na bande ko ba musulman. Tout tendance confondue bambote na bino batateme de Jova na kobosa na bino lisote bambote ebele pisika bizwe bino. Bande konangai na kotika te tokolamisa conscience peuple congolais na ebite so to sala école moko ya kolamisa conscience to sala école chaque soki mardi soki pe mercredi to tangaka ba professeur bale kaka oya ya eboye na lelo to tanga dikambo ya lelo to kotanga boy lelo to tanga ndeni ko vanda na baninga ndeni ko kaba ndeni po nazomona peuple congolais. Non. Vidéo no saka na ola msaka conscience na makamba jani. Peuple congolais nazo yeba te soki bozo sambela ndenge nini. Ko sambelo bozo sambela so pe komisi bino bazoba, soki pe komisi bino bakizengi, so pe komisi bino kake parce que to sambela me bozo sambela me boza na bolingo te. Amour eza nango te bozo kabana bino pete eloko mo te. Jani akufi atang boyoki kaka bapesi $1000 10,000 bokati basi bapesi mama Denise asa zui au contraire bokokai kokaba tala lelo batwana bakei base retrouver ne loko malunga te pona batikela mama na Jani mais tala ndenge tozo lela au contraire soki bolingo ezalaki bolingeki botala te lobike ngai na konti na nga na kopesa ngai na mais tala ndenge tozo joka ba lisu gauche droite lele komi 10,000 wane katanaki 10,000 wane komaki 8,000 bande kona ngai pona bolingo ezate lelo na sali observation nazo tala ka ba live batu bazoloba en tout cas na pesi ndeko nanga papi gen bambote bele aya ko sala likamoko résumé na ye moko yambi mutu te ye moko alobi papi gen osola kitoko makasi po tango bandaki ona koti na bangaki na bangai po na monaki ndeko na biso Jeff Ifongi abetaki mwa mabe na obom na ocha mai na munoko te na taki video na ya betaki mwa mabe na kota la brain ozomona parce que baza ba païen la brine c'est une païenne nani Jani pe aza païen donc nzamba lobi ba païen na ba païenne moko basai na nzambe fo botika bango na ndenge na bango mais ko ya neti ko kotela la brine botika la brine Jani pe azalaki boye non bande ko na tango yote bozala na mitema ke Jani azana mama na ye azana bandeko na ye azana bana oyo bazana bazolela azaki charge mais tango bino boko yelsko bozo ya kokotela la brine na ndenge ya désordre boyebi te pasi ni bozo pesa na famille wana alors mususu so ekobima kuna papa mo bo meteo kaka muke abeli mbasu muke abeli soki nini Jani na kati avion libuma ndoko sala kaka cru azokende ba toilette kutu ko seri moko boye ake en tout cas nini mobimbe komaki solo et puis bandeko loba kenga ndeti na keibo na kozonga kana se ake donc batu bandeko landa ye passe na ye bungaki ndeko na ngai ba congolais bo partager bo like vidéo s'il vous plaît bandeko na nga isalinga pasi na mawa bande kona ebite batu nyonso bako nzambe congolais to zono likambuke passe na soki go passe bolobaka achaki yango na passeport siko achengo na passeport aza kofungola passeport Jani d'abord abande kondima te akokende poto
Jani andimaka te, mama da ya kenda poto te, tata na ke poto te, noko na ete, leki na ete, mutu te, ye mutu liboso na ndenga mama na banda tata na banga zo kende poto. Et puis poto zo kende na nini, na musala oya théâtre, et memie na poto, Jani azalaki abande komi ndima te. Il y avait pas question de kindoki. Jani bande komi ndima te, ezalo kwa biso bo vandi na ndako, balobi no yozo ke na poto une semaine, 2 semaines, ozo ketoli komono na kisasa te. Ozo ndima te. Ozo lenga, mutoke banjo bima Jani. Jani azota la passeport boye, azo balola bo, azo mona go paste parce que abandeki kondima ta azo lenga. Il y avait pas que bungaki. Bongo bande wolanga loko e bungi e mona na suka na kacha passeport. Eza kaka papier mo ezaka pe munene makasi te. Pa juana kaka e bandeki ko bloquer. Yaya to chaka to travailler kana moto. Oye komi na ba mission nyoso go pass na ye bungaki e bungi sko e bimie ndenge ni e monani e balobi eloko e bungi quelque chose o eza perdu e romona na kacha passeport soki pende bungaki na passeport na go pass elingaki bunga to nga akoma wana soki penda eza mystique algara koma wana passeport elinga bunga parce que yango eza na visa wana nde place ngato ba kindoki ezali bino boza sirte yepe Jani azaki zo batanga o voyager alobi na bandundu nyoso kikwiti mobimba ngana zoke na poto non ezalaki nango ka secret na famille na yepe alors ezaka ka soko zo fungula eloko na kobanga azaki penza kobanga azondima te est-ce que visa o penza ezanga mtu nazo kende Jani abanda ko ndima ngote il y avait pas la sorcellerie là-bas. Alors Jani alekisi page wana alekisi page boye mo pesa ke loko pendo tshena kacha bible obio tshena nini ozo ningisa bonde ko mone kwei page ezaki collé lem susu go pasa ngo ezwaki mwa call ezwaki mwa boye kangi page wana ale boye awa go pase bungaki Jani tanga koti na kacha na kati ya nini ya avion libumu bande konangai biso na danois to benga kango sama full imeon sama full ezali papillon siko ezali quoi soki par exemple aux un examen ou bien aux autres qui quand même à ta test il y a ba examen ça m'a permis de conduire ou bien aux un examen d'état ou bien aux un loko mobo fruswana et pe ça ka diarrhée même ngai na zo sabino la danoise Dieu me voit l'air na ye na poto na zwa diarrhée et puis na yakana bébé na mwana zaka na moins de 2 ans na kotika ye nani na kiti avion na yebi mutu te nazo mema ye na kati ya toilette na vandi na ye awa boy na tie na ba genunga kuna libumu ezoleka po nazo ba place nazo kende te nga na yeba te na yebi ke nazo visa Danemark mais na yebi te soki nani bazala kuna soki ba danongo bazaka pembe o soki mwindu soki jaune bande wonanga botika batu musu avion babanga ka avion soka koti na avion il faut mela whisky ou bien mela loko mobo alali babangaka ale eloko bongo sikobo ekoloba ezaki ndoki ke libuma Jani komi kolela mais c'est normal aza kobanga azaki kobanga bine na place kindoki ezate bozo chango kindoki meteo makamsu boyaka koloba bino bolobela bazoba bokolobela ba chrétien oyo ya bazoba biso te biso ba chrétien mayele en tout cas il y avait pas jusque là na go pass il y a pas la sorcellerie na ndenge bolobi ke akende ko sala toilette il y a pas la sorcellerie na ndenge la ba kiti na aéroport bazota la bango ba visa il y a pas la sorcellerie c'est toujours comme ça soko kei batala kalem sous photo na yo oyo okangisaki ozaki ya munene tango o perdre ba poids na ndenge ya voyage elonge ko changer boye batalaka et puis so ba moni ba dé noir moko boye bose le kwa bokokana bakoyi ko checker bino mele ba ko tala ba sali bo balekisaki bango il y avait pas la sorcellerie bozo sala nyoso tu wana bato bozaka mitema mabe pona bo pesa la brune abima vainqueur sope balbaka vainqueuse na ebité bino mobo pona mais eza mabe bande konanga mwana mwasi wana la brune
Bino boyebi makambu oyo Jani supporté na kati ya ndako wana. Oyo ke ngai na koyi ko accepter ngo te. Na ko ngai na mwasi. Nga fona za la derrière la brine. Mais nazo ko accepter la brine te. Parce que makambu asali Jani eza makambu malamu te. To inimera kango ta mibale misatu. Pona la msu efongola bino matoi. Bukomi kole asafukami asengi pardon. Oui, asengi pardon ba pardonner ye, mais elobite ke to kanga minoko na biso to loba lisusu te na mabeo ya salaki. Pona to éveiller peuple. Bande ko ezaki to kote. Obali mwana ya liboso. Oyo kutu ngana boya kana vina ngana lubiki ngana kotika na kobala mwana liboso te, mais yo ke kobala mwana bato liboso a famille. O ako mama banga boti mwana na ya liboso mobali. Après basi alobite o penza likonja famille yeyo. Ale mutu andengwana o sali ndengwana. Bandeko, est-ce que la brine wana atako tu sorcellerie yango? Atako tu nini? Est-ce que bino si bomona polyandrie? Non, polyandrie. Bomona déjà polyandrie. Mwasi na basi na mibali na kati ya ndako. Est-ce que pendo ngana zoye bate comment boko ko accepter lo kwa ndenge wana? Na ndenge pe Jani na ebite soki bana Jani wana ndenge moko ndao lo bake mwana liboso botama na or na likolo. Ye moko ayebi soki gourmet tanga botama na wana or ba mo ba yebi so eza spirituel, so eza ki pe physique na ebite. Pone eza normal te. Donc mwana wana mobali wana bande konanga le samedi babimana la brune. Babima bakenda biyenga. Et puis mwana nani Jani atikali na bana nyonso na bébé na kati ya ndako. La brine akeyi na ye alali na ndako te. Baye kozonga dimanche na pokwa. Et puis bazo yape nde siko nde Jani azoko benga la brine azo ayamba téléphone te. Tango baye bazo ya nde place Jani azo bimisa mtu na fenêtre azo bana mobali wana ke yoko kota wa lelo o mata wate. Mwasi ya mata me yoko mata te. Boza si ke soki nda kwa nezaki ya Jani même ye la brine alingaka mata jour wana. Nzoka nde zaki mukolo suka. Jani aloba bongo azoke kokufa. Et puis la brine chilelo azoloba vérité te. Ba vidéo e bimi ndenge bazo filmer na mobali ngalobi na kolakisa yo lelo na olakiso. Et puis afingi ye ke mwana musala boy ya mwana na ngai. Donc afingi ye pango abiblongwa kuna mwana musala ya bébé nanga. Ah te bande konangai. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de chercher des sorciers. Botika no makambo eleka la physique. Botika no spirituel moi musika. Parce que là c'est pour donner la brune. Donc azala da raison. Et puis il y a même des gens, la brune eza yete, aza envoûté, aza na sorcellerie inconsciente, aza sirène des eaux. Bino boyebi mibali combien la brune en haut le lisa na kati ya mokilio. Bino bozo bossa na lycée. Mbongo ya bimisa ebele pona komema la brine Turquie à côté ici Grèce à côté France. Entre-temps na France déjà comme kolia na mibali a contacté déjà Jani a tindeli mbongo abimela. Entre-temps Jani bana na ye na kisasa baza na mbongo te mawa lobango ata $50 wa banda otinda la mwana te mawa ko changer maloba te. Mais andimi abimisa la brune. Kaka la brune wana. Azwa ko faire souffrir Jani ndengwana. Ah ba Congolais. Po ba lobani. Makambu musu bo limbisaka te. Makambu musu bo kipaka te. Bo kabaka te. Mais ba makambu musu boye. O ezake. Il faut bo étudier ngo. Nde pesi bo komi mitema minene. Bo komi ba santu. Mobali oyo donc la brine azo toléré ba finga Jani na mobali na ye boyoka ki mongongo ya la brine à répondre
alobake Ange tika Jani wana papa bana nanga tika ye menzoka nde la brune mutu abenga. La brune c'est une menteuse. Bandiko boyoka bien. C'est la brune mutu abenga Jani azonga na ndaku wana. Parce que ayoka ki Jani azwi mwasi na kombo ya tete. Mwasi wana zalaki congolaise ya Congo Brazzaville. Bandiko na eza butu nazala ba notite. Mais nazwi lisolo nyonso. Mwana mwasi wana ya tete aza na nationalité française. Aza na ndaku na ye, aza posé, alinga ki kutu. Eloko pe bande ko bloquer Jani na dossier na ye, abwa kaka marié. Nde eloko banda ko bloquer. Mais mwana mwasi wana tchaki nyonso en jeu. Azwili Jani na chambre, azo foute la ye, azo leisa ye. Mais alobi ke Jani kaka yo. Mais Jani a komaki déjà abandé de akobela, komaki na ba tension, a komaki déjà tam susu na moi ba problème muke ya sexe, azaki penza susu na capacité makasi mais moi si wana ndimi bongo. Mais pourquoi Jani a fouillé cette maison là, cette chambre là, au bakende ki ko bazwila ki a bien na moi si wana lobaki non to ko ça na ba papier to ça la mariage. Mais Jani a boka ki marié. Et puis moi si on a zaki moi si moko sa koli a combien ba 50 ba 50 ba 55 ans ba 53 ans donc akoka ko bote la sou Jani mwana te zaika likamki ba bala na kaka. Et puis Jani ngazwa mikanda na e. Mais Jani nda boka kana ede ya marié yango pe bande ko bloquer ata kutani na mwasi iye fozaka mwasi ya kobota. Mais ceux qui a kutani na mwasi ya kobote la ete moyen ça la mariage ezate po wana fo ke na nzela mariage. Ye aboka ki na ye marié et le kwana pe bloka ki ye. Na poto tango ba yaka ko ya ermo ba boka mingi ba tu bele ba boka mingi célibataire. Pona après o déclarer maman ya bana pe si kombo na e papa. Ou bien o lobby o balaki ye coutumier. Parce que na poto coutumier ba beta ngo kara o ko bala no civil moi si mususu na poto. Coutumier contenté na ebité menga na Danemark, coutumier ne compte pas. Bande ko botala niveau ba memela ki bino Jani. Mais beaucoup mi lelo le kanaba live ko analyser biloko papa météo biloko ya buzoba ezanga tina ye mutali boso météo ngo Jani atinela soki ba basketi soki biloko ebele ye mutali boso soki ndiko mema corps ya Jani na aéroport mais ye mutali boso na période oyo ko ya koloba ke Jani azalaki prophète abaki akozonga na cercueil. Est-ce que ce qui moutalobi ki ngande na ke nga poto boye en tout cas na kozonga na ngaka na cercueil bino bolo bokantie laksine et la kisini ni ba congolais na muto alobi ke ngai kufa kumputu siko albinga na okufa na ngaka na poto na ozonga te siko so muto na kufi nde siko esane nde siko mutu wana balokaki ye alobaki kutu akokufa ka na poto siko bino bolinga matu bakufa wapi bakufa na espace elakisa yikake na kozonga na cercueil lobite alobaki na abaki teke nga na 55 ans na kozonga na cercueil ou bien lobai bongo non elakisa yikake nde na kei na nga boye na kozonga na nga lisu na Congo te de so na ozonga na Congo ezala msu makamusu su na sali mo ba faire parce que ayaki po abasa la théâtre et puis bazonga yango ya lobi angani bandeko nanga yango na bandeko ko soza makambu no musu na motema kolinga koloba yango te koloba kabiloba loba te janaza ki pe ko mutu ko bomba ba secret na mitema te parce que tant ndeng bo tambo na batu boye olobi anga pa na ke na nga boye kufa kumputu ou bien na ozonga ka Kinshasa na cercueil na zonga sute olobi okana kati ya motema na yo parce que soka loba ki yango te lelo mbele météo aye ko matsa la brine ma pekate ma loba météo e pesa la brine look neti kiteti ezala ngwanga ite ye moka loba ki akozonga na cercueil mais nyoso o la brine na nyokoli mwana mobali wana
jusqu'à ce que ozolala libanda ozotikela ye bebe oyo aye te. Ah bandeko bate Jani azaye motema munene nga na yebi te ngai otindela nga bebe na nga te na modèle wana bakozwa bigogo na otika na ekutu te na otika ne poane même ici ndenge naza boye ngala danoise ko nazana mobile na kati ya ndako bie ake kobota na mwasi moko libanda sente nga na yebi te mwasi wana siko na couchement akufi exemple siko bapesi ye bebe babi bebe na oyeyo en tout cas faut bokola ye ou bien soit ba adopter bien nini ala ye na bebe ngo na ndako alenga pe na bandi kobokola bebe wana na obokole te luvunu na be jamais na obokole te. Ok, bota bâtard na libanda kuna, allez, moi je suis un koufi par exemple, na le exemple. Mais non. Ce qui na kuta ki na bana, oui. Mais tant que na kuta na bana te, au boti bana no msusu ba responsable na te. Faut pas mélanger les choses comme ça dans la vie. Ce qui jani kuta ki nani na bana, au boko la bana wana. Balobi oko kuta gudia susu gudia baki ngana akuti la brina bana te baboti na bi bana misatu alokie na kati ya libala et puis oya tsuka wana oya soki gileni soki delen soki na bozo mona forma mutu na wana tekeza mutu ya po apo moko kaka oyo ya po Firenze azana bana na kati ya bana wana mwana mwasi wana motema na ye sanduku abombi ebele abombi ebele bandeko na ngai mwana mwasi wana abombi ebele botika kokotela ye botika bakunda na Jani l'air ya aloba abimisa oya zanango asakola abimisa na motema na ye azala libéré botika kokotele bolingi mwa mwasi wana kende la brinda akena li felo na enfer pona bino botika ye amemi vi mabe amemi Jani na vi ya mabe basoyebisa ye ozongisaki ye pona nini ozongisaki ye na ndako bato baze ebele bakamarade baze ebele donc pona parce que mwana na ye mwasi aza nanu pas même na 15 ans akotikela ye bebe te bapolisi bakoya bakokita aza mineur yango nazwaki amoneki tata oyo nyonso na bengaka ya yaka mpona nga mtu nasimbi clé ya basejour ya papier na ye na poto akoya vanda na abokolela nga bana ti un jour bon na otala ta mosu ane oyo na ane oyo nde la brina banda olinga sikoyo nde asignele bapapier ane oyo ale akufi na batorture morale na butu wana alali te d'abord ndenge la brine déjà bimaki alala na butu te alalaki te na bebe wana azolela butu momba tata bato alali te ale l'air baye lisu baswani lisusu tata bato na butu wana alali te na tongo mutu edoki bandeko eza pasi tango toomona bameteo bazoloba boye babiloko apambala ale bozozo ba maloba wana bozo mata pe bokomi spirituel. Arrêtez ça, arrêtez ces choses-là. Parfois il faut voir des choses physiques. Muta salibo salibo. Ne faut pas que sinon te mutu yoso kosa ne kindumba ye na ye nazana nga mvute ya wana osala kindumba. Mutu pa yibi na ye ezanga ite eza famille nga balokanga na yibaka. Alibotiki na bino peye mudo bat bando sa ba bêtise nyonso ekomaka na se envoûtement. À la fin, population congolaise to suka wapi. To évoluer ndeni. Mutu azana confiance na mtundeni. Mutu ayepe acheli o poison. Malobio no ezanga ite banvuta kingai. Alibotiki yepe kaka obotika ye ezanvoutima. Bandeko na ngai. To kanisa peti. Papa pasteur lobi dimanche s'il vous plaît. Bote yape nini ya envoutima. Mutu aza impoli. Azepe kaka envoûtement. Non. Arrêtez un peu ça. Voilà bandeko na ngai. En tout cas c'était ça. Ngai nazomone loko moko te météo a expliqué ki wana pour dire que Jani a utaki na mboka na Congo kuna ayaki déjà na malédiction na ye. Bandeko na ngai.
ndenge tokutanaka awa basi na mibali ezala na Congo ezala awa ezala boy mutu na mutu azaka na makambo na ye yango na mona lere toyaka balobaka ba faible ba soutenir ba fort ba soutenir ba faible soki Jani ayaki na poto eke ayaki na makambo malamu te bakutani sikoyo na mwasi alenda na ba prière me Jani alinga azala pe bongo te alinga pe azala sauvé et puis alinga kufa na ndako la brine te soki la brine azaki mwasi ba prière alinga botana Jani ndeni obotana mobali aza déjà marié obotana ye na fornication bofandaka na fornication ozusu mobali mususu ale donc oyo la brine siko akiko panza libala lin ya ange pardon bomo nango te siko mwasi ya ange kuna so pa pikaki crise pa kufi kuna na kati ya ndako siko bolobani kaka la brine nango kaka aza kaka mfute oyo azosala nao na ndako ya ange ange wana aza na bana misatu ya ba autiste na kati ya ndako oyo ezosengaka ifo ange aza na kati ya ndako akipe ake kopanza foyer bato kuna bomone bolobela mwana mwasi wana te donc mwana mwasi wana ye pe autaka na Afrique aza pe envoûté yango wana pe la brine a détruire foyer na ye donc nani pe ayaki pe na Congo envoûté yango wana pe la brine a détruire ye congolais boniko to kende wapi. La brine, c'est une mauvaise femme. C'est une sorcière. C'est une sirène. Azana esprit à sirène. C'est une sirène parce que beauté physique, taille boy, et loco, il n'y a rien. Et pas naïe. Mais c'est la sorcellerie et esprit de sirène et attira kabato. Yango ndezo ko attirer ba mibali ebelo abimi na bango bana ba théâtre ba tunyoso entourage nyonso a Jani wana bo mona mo ba jeune garçon wana ba mike abimi na bango na molimo ni yende mutu aluka elongi ya Nzambe makasi yende me botika nanu koya kofinga famille ya ba Jani très tôt boy bazana na pota ya mwana na bango après bwani koya kosala bango ba analyse ke bango pe baza bandoki bande tozape na motema bonzambe ti tozape na motema ya koyekola baninga mawa tozokela Jani mawa à la fin to détruire pona mawa soki nani météo ayena likamoko ezanga mutu na makolo nani yango akota na bato ebele ngai moko mukona kota na avion wana ezaka ko mbala liboso na kota na avion te na kota déjà na avion na ki Afrique du Sud na kota na avion na kena na Guadeloupe 2 fois et pas président de la République. Na côté ce qu'on avion les le quoi troisième fois. Mais na sala diarrhée parce que nazo kende na mboka inconnu mututen de côté kaka na mwana bébé. Bande wezaka facile te. Nazo lenga boy na kati avion na tikala ko liate na tikala ko goûter loko avion te biloko yonso bandoko servinga na bandoko tsonga na kati ya sac. Soka ba service biloko ko lia na tika na kati ya sac. Moi, na meliseka ba biberon. Non, il faut laisser tomber. Arrêtez des choses comme ça. Ba Congolais, bokam, sanga, dans son ptasali problème, na li boumou na kat avion, et comme malédiction, que famille est holandaise. Non. Et puis, bande konanga, quand vous avez vos décisions dans la vie, il faut garder ça. Nasi na te abinongo balebele, ba toute ma vérité, nyonso ya vie na ote, il faut que loba ango et pas batu. Lobi loba ko balu kele ango. Loko ya lobaki na kozonga na cercueil loko la kufi oyo sko ba lobate me bazonga kisasa na cercueil bakunda bango bakende kisasa sko ezani yebisanga eza sikoni bo lobelanga oyo bakufa na poto pe balobia te bakoki kunda bango na Congo sikoyo na ba oyo bakenda pe Congo bakeka ko tambola bazongi bakufi kuna sko bakozonga koto ba lobani. Arrêtez de analyser ba maloba moko boye oyo yebi ke na période yo ba famille abatu bazana baza na pasi alozo bimisango na ebite tapa météo bolimbisi na ebite batu batala ba théâtre no ba seka kame na ebite arrêtez ça arrêtez un peu laissez la famille là tranquille bino biso to loba na soka poto loba mais famille wana pasi bazana ngo. Il faut arrêter un peu. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ça, tout ça, on analyse sur la brune là. La brune, c'est une sorcière. Akoutse mi bale na kachandako.
a komisi Jani Zoba a pimelie mukanda pendant 16 ans 15 ans bozo mona ngote boya ko bimisa famille ya batu kindoki yani c'est la brine kazandoki comment mutu kutu ba ozwino mwasi na yo moko boye mususu azoli na kuta landelota mikanda boye na boye pourquoi zonga pas la brine azonga kini a brine aza ema ou quoi en tout cas bandeko pourquoi malamu liker émission partager c'était vraiment tout solo la moi mouké parce que mon autant la bat bon ça la émission et puis ça passe na bat ba mama ba o mata na ebité mais bolo ba ki bobota bana mibalite bino nyoso bokote la brine so bobota ka bana mibali kaka bolo ba makambo boye un jour pe abo vanda bo tia bolobi o kasi makambo komela ki Jani yango komeli mwana na ngati tala mwana na azana mukanda me bakonyoko la pe muta mukanda baga ba papa boni bazaba bakoma bakwiti me bazana mikanda me basi badokisa bango mito yo kanti badokisa ka mutuka o azanga mukanda bokote la kala brine bokomona makamnini nzambe a futa bino karama tanga elanda bino nde boyeba ba bon attendez sali merci partagez likez ba commentaire na bino eza toujours bienvenue merci.